Allô, Bandeko, c'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Nauti ko sala vidéo moko bokomona ko bima avant oyo. Et vidéo wana na expliqué bino que batu nyonso bakende ko sala prière pour la libération mboka na biso le 17 juillet 2022 na stade de Martyr. Soki yo kendaki yeba ke na bloqué prière na yo 1 mois. Na 1 mois wana ti le 17 août. Donc, si vous avez un cas grave par abino au sambili prière nous le gâter. Parce que na stade banani batonda yukuna, il y avait beaucoup de sorciers, satanistes, de violeurs, de voleurs, de politiciens voleurs, de petits délicats sexuels. Natangi les bino na Jean 9:31. Donc Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur. Seulement après repentance. Namoni kuna bamukuna, bamukendi, ba violeur, bambiye, ba kalambai, ba denilesi, ba donc il y a un moment que avant la prière na bloqué déjà. Avant babandako na bloqué yango. Donc nzambe kuta yebi na ete ke bino prière pour la libération mboka. Parce que ngamo sala na ye na bloqué yango déjà pe na yebi bino ke de 60 à 65 na Kinshasa pasteur ya Muluba Mungala Muswahili bazalaite. Ba pasteur tu ba ba Congo. Donc nzambe yebi mboka wana na pasteur ba Congo. Ayebi na binote. Comment vous nous sommes là? Bah violeurs, bah voleurs, bah petits délicats sexuels, bah sorciers, bah satanistes, bah mbillés, bah tout ça qui va. Mais comment? Bozo nzambe nani? Kabara na bino. Te boyi bisanga su nzambe za kabara na bino. Alors yango na moni ke na bloqué ki yango elekité. Donc na bloqué ki yango pas nzambe kuta. Nzambe kuta yebi na yete ki no priya ki bozo senga ini ya libération. Parce que tanga musala nzambe, tanga musala ye na bloqué yango ekole kate. Donc c'est fini. Alors bani konanga. Eza mawa tango tozo mona ba congolais bla 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 ba politiciens bla 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 ba rwandais ba vanda calme même na avion alo bakate calme. Ozo komisa bango. Alors bino na lobi na bino ti na 2033 RDC ekozala ngo libéré. Soko che tembe o mona yango ngande musala nzambe donc ne ba failo wana bazo ki no sala ba propagande wana parce que ce ne sont pas des politiciens babirien baza politiciens babirien wala wote chilo moyebi o ngazo loba. Alors bino siko ti na 2033 payer ko zanango liberté bazo ko prier pourquoi mais bazo ko prier pourquoi problème ya RDC eza problème moko. Soko yebi yango te se koza zoba. Prière ya RDC eza nani aza général des armées. Boye bisaka na mtoza mo. Boye bisaka nani mtoza général des armées. Rwandais. Ministre de la Défense ekoni. Pourquoi Kagame azo lobaka ndenga lingi parce que yebike armée wana eza ya ye. Kabila kingakati afandi kimia. Pourquoi? Parce que armée wana c'est une armée rwandaise. Obozo benga FARDC eza armée rwandaise. Titi lomo bazo kino kutala kana ba nani mtu ya nani? Kagame kuna. Bazo kendenge ba masolo oya bango. Bazo kende pona ba guerre. Na bana bino ke guerre wana eza guerre te. Eza guerre moko triquer pona sacrifier batu. Ba mona nezi te guerre ali ngai ti lomo na continuer place na ki présidence. Bamboka ni soso na oye telemi. Ba Mali armée za ya bango. Soki armée wana ekozala kaka ya bango. Soko tche tembe na onga zolo bana yo. Kende ko bana Chilombo. Alo na ba généraux wana. Chilombo n'a pas gagné aux îles. Parce que mon vérité, Chilombo n'a pas gagné aux îles.
Kagame na Kabila balobi fanda wana pona biso mais armée ko touché te to peso ba garde du corps ya biso. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Yamona monesco Kagame avant d'être tranquille azo sakana bino te bilo pamba Kabila azo tambola azo sala oya lingi. Voilà. Donc soki bondimi on na lobité bino bondimi ke ti longo za président hein bolo bana longo ba rwande na armée soka longo le bango lelo 3 minutes après ba bomier eza ba ba sala nzambe soka longo le bango lelo 3 minutes après ba bomier parce que soka leki des jours ba rwande ba lokima ba bima Kagame na basi boyi pa okenete parce que armée oyo kozala maboko ba congolais Rwanda okima mais armée ozala maboko ba congolais Rwanda okima Nathan Mobutu pourquoi le bagité parce que bayebi que armée ezali na makasité mais ezali na maboko na biso so a parti ba général solo va sala effort ba kobima okende tala armée na biso banani bakenda na école des officiers na info ya Kananga o bakenda na école des officiers ya Kananga banani info bango tuwe na personne donc problème tango bino zo kino sambela mais ça problème que no sambela te bolongo la ba généraux wana bobu lobi guerre si nango mais est impossible ko longo la bango parce que bateau batiaki bango nde bakolo armée wana attaque tu bazo bino ba congolais oza bazo ba raisonner raté mais bo raisonner te na dikamunga zo le bino bo mona Kabila atambola kanaye aza kimia tokotala ye voilà boza peut-être bien botala bomona Kabila Sikata, le père de la démocratie, l'incontestable, l'incontournable. L'homme au charisme, le grand charismatique, l'incontestable, le père de la démocratie. Sinalov. Le grand charisme. Omoni ba congolais de batukumisa hein voilà à l'aise alors na kotiela bino moko susu awa azazoba hein amo ke na mona ngote na bino azazoba soki na mona yango tama zoloba aïe 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 Zate. Oh là. Mais pourtant, on a bonné ça qui est. Oh là là. En tout cas, celui to moni yango, bon, mon appréciation qui était. Oh yo. Azazoba. Aïe 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 aïe. Bon, bel camoté. Et c'est le moment malamu où il fallait. Bon, mon ayango, boyo ka déclaration na sala. Ce que ba déclaration na ye. Bon, mon appréciation que non, oyaza zoba. Azoba ba été de fait ya Kabila. Makamo ipele. Makamo ipele. Il faut mon que zoba.
faut que je zoba les cambotés moi là ça bino bilo bela on koyate parce que na bino bino ke ba congolais bilobela na bilobela bilobela na bilobela koloba koloba ba rwandais balobaka te mais ba congolais mais faut mona koloba na koloba koloba na koloba koloba na koloba makambo ya bien ezate ba rwandais balobaka te bazo sala ba action ba congolais musala ba koloba na koloba aloba ndeko na ngai vraiment bon namoni loko yango te pour likambo te tosuka kaka na maloba voilà bandeko je suis là juste pour vous informer que la RDC ne sera pas libérée jusqu'à 2033. Donc, en 2033, RDC et vous en avez libéré. Et vous avez la libéré. Pour vous que vous avez la libéré. En 2023, Chilombo Alongwa, To Azala, Armée Wane Gozala. Oya koya. Akuta armée wana amemi bino ti na 2008 oya ko uta na 2008 akoya akuta armée wana 2008 amemi bino ti na 2033 boza ko risquer ko kende ti na 2050 na armée wana ko tembete Chilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kagame ni de Kabila. Chilombo akosa leloko moko te. Soki yo olingi ko bomisa Chilombo, loba na ekaka longola ba officier rwandais. Bobani okanga bana kana tazo lonte pourquoi? Na kama bino ndemo komela te. Chilombo Kagame na Kabila bango mutu bazuye batie wana. Parce que dans l'élection, vous avez kaka ezaka fayolo. Chilombo le kaka na été. De toute façon, la RDC, vous avez voté pour le bazate. Vous avez yeba, ezati ko ene tout ça. Non, c'est pas la vérité. Na RDC vote, vous avez voté pour le bazate. Nana ko voté pour le bazate. Oyo, azala mi souté, ako voté pour le bazate. Nani wana? Rien. Ezati que na lingi banu bati. Mais là, c'est une vérité, ça rende wana. Donc, so le bien la Chilombo, parce que armée, oyo no bunda. Obozo benga FARDC. Banani baza en tête na yango. Banani mtu asimbi yango. Barwande. Bino zo benga FARDC pourquoi? Alors si comme bango no bomba. Non, baba militaire ne ba bomba bango mais bino bako bomba côté. Donc Kagame Kabila so bazo ko na rezo raisonner boye, bazo en tout cas, il y a quand même un Congolais oyo a réfléchi ça, oyo bi vérité. Donc bino bazo na bazo ba moko do ko sakanate. Parce que ceux qui armés, les alaki, n'aba généraux basibi armés, Moluba, Mukongo, Kivosien, Mungala, Katangé, Kingandi. Une semaine, hein, une semaine, quand on récupère tout. Mais si quand yo batu basibi biloko wana nyonso, baza barwandais. Guerre kutu bango balobela ramote, bango toza ba konza armée na bino. Mais comment Congolais a comme ils ont bâti à niveau, à se comprendre le côté. Oyo nani, Kabila ayaki, azana rien. Ako tonga mboka na ye, na kingakati, a somi 2 avions, 3 avions, mutu, azumbongo wapi, bakangete. Yawana ngeko luka, eloko mutu na lobby, azo finga Kabila moyibi. Mais bozo na pouvoir, bokangaye. Bon, meka ukanganye, soza mibali. Bozo kanga, ba matata poyo, bozo kenolo baka, batumususu. Mais, bon, mais kanga Kabila, pourquoi il est? Si vous avez le bokufi, so qui y est, bakangé le bokufi. Tant que vous avez que bimisa caméra, Chilo Bosani. Tant que vous avez ordre, tout le monde a caméra libanda. Chilo Bosani. Chilo ne travaille pas pour la RDC. Et l'homme a bien habillé pour la vérité. Chilo ne travaille pas pour la RDC. Chilo travaille pour les occupants. Chilo travaille pour les Rwandais. Chilombo ne travaille pas pour la RDC. Ce qui Chilombo, et l'homme n'a pas Chilombo, si vous voulez Chilombo est président, vous avez ça Rwandais na armée. Bah tout, alors armée quand aussi bon.
nayebi bino soki ya longoli bango 3 minutes après babomiye 3 minutes soka mega kolongola bango ordonnance bino somo solongo 3 minutes babomiye parce que eoza somo alors ba armement marque ni ezaki ngakati bokozala surpris peut-être un jour kingakati va déclarer en république ndenge Gambie eza na Sénégal bokozala surpris un jour va déclarer peut-être kingakati comment mutu otiki mboka salité okosala mboka na yo babeyo kingakati très propre mbongo eza kuna osakana te mais il travaille pas mbongo eza kuna osakana te nani afixa la salaire Kabila yemoko ayebisi Kabila le ayebisi Chilombo ngana bazwa salaire bo Chilombo alors belo ni bango mutu ba di soza congolais ozwe bateke Kagame na Kabila mutu ba Chilombo place wana c'est koza vraiment zoba o ba bengi ya zoba bokolo ba ene ngazo ba bino vérité. Chilombo n'a pas gagné aux îles, je le dis et je le répète. Batiaki wana na Kagame na Kabila vanda wana banda ko superviser mais zala sina biso. Zala pour na betere na biso okoyi ba non ndengo lingi ba okanga yote po biso pe ba okanga biso te. Ndete okana ba mindele. Soki tozo yiba betere ba mindele yali ba okanga biso te. Yo pe soko yiba na yo muta okango pe azate. Et c'est lui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et là, vous comprendre. Nabi Nabino, RDC, et qu'on n'a jamais libéré TIN en 2033. Ce qu'il ne faut pas, et qu'on l'a TIN en 2050. Bino Mozo Salabo, donc il y a des élections. N'a pas de élection. Ce qui est l'élection, et qu'on a là. Na basi avant ici, on a gagné. Ce qui l'on va les quitter. Baronde Bazou pour Bazou, il prévoit d'abord. Donc, il y a deux possibilités. Soit Chilombo baleki ici, le coup là, bon travail par Mindé là-bas Rwandais. Alors, soit Bango va récupérer et le coup Bango. Alors, Bandeko, Oyo, Alingi Afinganga, Ponga na zolo ba vérité, Akeba a osoma l'élection. Oyo, bima na mnokona na zamu sali na nzambe, na zolo bisa bino vérité. Mais le coup là, bino bolinga kate mutalo ba vérité. Bino ninga mutaya ko sabino banda Chilombo azawana eloni asali boyi bisanga ko Chilombo asali banda za na pouvoir eloni asali kokelo tambola kana ye akia tambola soluna Kagame azongi oh bakia pona boye Chilombo lobina Kagame boye Chilombo akokate bakia ba soluna bango tuko travailler bien boye na boye parce que na Rwanda bako timbela yo bako bako na Rwanda tia to kosa bango ke tukile na Angola pona ba négociation te bako causer makambo yo ba signer na ba contrat na bango. Mais bino so babina bino et le côté 2022 oyo Chilombo sala rien ti aussi là 2023 Chilombo sala rien na explique bino ngo ba pasteur ba tchaka ile boko na yemo Chilombo ba prier na mana nyonso na bloquer ya moti na 2023 ti na 2023 tant élection aussi là voilà c'est pour cela je vais demander au surtout dans ba Congo ceux qui comme en 2023. Ce qui va l'exister Chilombo, tu es obligé de travailler dans l'esclavagisme. Tu es l'esclavagisme, tu es déjà que tu vas travailler pour la barouane, tu vas travailler. Tu es puis mais boye bayango on a lobby na mosala nzema Congo. Un Belge, ce qui yo ki ngam lobby misima loba oyo akozwa go sérieux albi ah celui-là a compris. Belge, ceux qui va dire que Ngazam Congo et qui m'a loba on a lobby et bimina monongai a loba que celui-là a compris. Voilà. Merci beaucoup Bandeko. Nzambe Pambola Bino. À la prochaine occasion.